Ngai na sepeli na réponse ya pasteur Mike Kalamba. Oui, j'appuie. Au sepeli na sepeli na makasi un fin à lobby. Omoni Peniel babota Mike Kalamba combien de bana? Abotane bana mibale. Bana mibale opposant Fayulu ya Peniel a robima un jour. Opposant Fayulu. Opposant Fayulu a robima un jour pas Peniel. Pinga Nathalie c'est pitié bana baola na kiti. Kiti. Voilà. Voilà. Yebi sanga siko moi si mo boye na internet azo ba ke ba violaye yango famille na poussa ki Mike Kalamba ya balaye. Allez-y comprendre que il est mon pono. Il est ce qui elle est mon pono. Elle est Imika, elle est Nganda Basoso, elle est Bakayaou, tout ça. Mais c'est ça. Vraiment. Mais moi si on va honorer yo babali olotika identité nous à la bongo. On dit baby ça cahier de charge na on baby ça CV na ba viola kayo. Yango ba pré ba yo bala. Yango ba yo bala ngai. Siko yebisanga lobaka mibala ngo ya batonga ba lokoti na lisano bazwa kaye. Na TV va viola c'est archi faux. Tale lo nyama Kalamba. Toza na biso batu. Mabeza ngate lo nyama Kalamba betela ngo bien. Obi basi boni ba viola Mike Kalamba na vidéo. Ba mona ka Mike Kalamba il est beau, il est très doux, il est beau na boye. Ba envia kala msu Mike Kalamba pesa bango ta butu moko. Ba envia kala msu Mike Kalamba pesa bango ta butu moko. Zawadi ce qui yo solo ba ki robimisa vidéo et ko sala scandale bimisa ngoto ko zo matière ngape Jerry Kalamba na koyawa mais je suis Kalamba et je suis Moïse Mbi et je suis pasteur Denis je suis Francis pasteur Francis je suis Ans Luzolo je suis Mutu Nyonso je suis Bob Molema ngana zakananga ngana soma je suis Sarah Tola donc ngana zakananga Mutu Nyonso ngai nateka Congo ndeno moni ndenge to na kati ya Congo moni na lati drapeau chinois pakistanais mutu to atala ba drapeau le drapeau de la République démocratique du Congo ado ce que garçon na congolais moni nateka Congo pe na nateka Congo mbangu chocho normalement il faut pas pesa ngande ba pesa Jean-Claude Van Damme passeport diplomatique faut pas pesa pe ngai te as étranger mais akoki ko sala pe promotion ya Congo akoki de pe ko bisa ba américain na ba Jackie Chan banani ke boya na Congo ezaka mboka guerre te Congo za pe mboka ba congolais bandeko bazali boya ko visiter te baya ko yiba te baya ko visiter mulo wa Jacob Van Damme ko yiba ni na Congo. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
joueur libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à Ken. Voilà, bienvenue sur Sarato la TV, chaîne d'actualité, chaîne CP Sarabino. Merci d'avoir abonné à l'émission. Vous allez révéler la émission Vérité présentée par Paul Mukendi. Moi, je suis Mukendi, on a écran à Bino. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous pouvez biso, vous avez ébélé, vous avez toujours émission Vérité, Mkolomalelo. Et vous avez bon na bandal place Wapi. Papa Very Jerry Cobertos DCC de la presse congolaise vraiment lelo tokomeka kobetane lisolo par rapport ya basango oyo ezali kaka bongo na kati ya YouTube to lobaka soki ezana ba vie na bino ezana bandako na bino tokoya kozwa yango te problème mais logo la bino mo boye na YouTube biso pe bato ya YouTube tokosala nini tokolobela yango wana na moni bongo tokobeta lisolo makambo ya Pasteur Mike Kalambai oyo asalaki live na yes trop c'est trop. Trop c'est trop, tu as développé et le monde a géré Cobertos. Tout le monde a dit bon de Kozoradi à l'objet bien clair. Pasteur Mike Atika, Kotungisa et Pambate à Robinisa Babosolo. Tout le monde et le monde a géré Cobertos. Merci l'ingénieur bon de Livre Bossé qui a dit bon c'est ma caméra. Bon séjour depuis Dubaï, la patronne Sarato la moto na succès. Bakise la yé Madjabou, merci na couple Madjabou. Voilà na moni bongo papa Roy Bondo na maman Mariam vraiment. C'est-à-dire merci à ma sponsor Nabiso Madjabou Gospel Maman J avec J Magique Adassa vraiment merci na yo balbi Maman Katali Boumou merci pe na Azir crème de beauté pour na papa merci pe na Maman Sylvie Bayena beauté ma papa Guy Bayena le conservateur de la SAP italien merci na bino so joyeux anniversaire na mwana mobali moko ya kitoko Roden Koi abotami mukolo mwalelo depuis Turquie wana balbi que du bonheur plein de bonnes choses et makamba malamu mon vieux balobi biso na king to ko fêter yo pe na Turquie ko fêter pour isa effectivement ya spécial quoi joyeux anniversaire na yo papa na M Koi. Voilà, bon réalité sur le même langage na ngai fungolanga déjà plateau bandirba des jours DCC de la presse. Paul Mukendi. Chéri Cobertos, bonjour. Bonjour Paul Mukendi, mon frère. Bonjour Nababonini surtout. Il y a Sarato la télévision. Sarato la télévision. Sarato la télévision. Voilà, wana zande konangai. Malgré tout ça, on a besoin de moi ba guerre mais tant que comme alika ma famille donc les alika ma famille puis j'ai sali bandeko tout balanda Algérie comme Tox mobile ali tout ya mumanazo le beauté ya deuxième république chaque Congo na bango mutu azoteka Congo na makama malamu tozaka ngai maître Gims na Daju na Vandam mais nga pas singa passeport diplomatique té pour le nous c'est gagné nga na oteka Congo na oteka Congo oteka Congo na makama malamu honoré batu mususu yango tozolela biso na babo molema tovandi tolela ngai nateka Congo ndeno moni ndenge twana kati ya Congo moni na lati drapeau oyo chinois pakistanais mutu to tala ba drapeau mais drapeau ya République démocratique du Congo ado c'est que garçon na congolais moni nateka Congo pe na nateka Congo mbangu chaud normalement il faut pas pesa ngande ba pesa Jean-Claude Van Damme passeport diplomatique faut pas pesa pe ngai te as étranger mais akoki ko sala pe promotion ya Congo akoki de pe ko bisa ba américain na ba Jackie Chan banani ke boya na Congo ezaka mboka guerre te Congo ezape mboka ba congolais bandeko bazali boya ko visiter te baya ko yiba te baya ko visiter mulo wa Jacob Van Damme ko yiba ni na Congo Asa milliardaire papa. Soko moni mutu alo ba makambo. Soko moni mutu alo ba makambo ke awe ko iba mbongo na Kongo za muta FCC mutalamuka. Asa yo muta IDPS. Te na muta IDPS na parti ya peuple. Ça parti à peuple. Jean-Claude Van Damme est un millionnaire ayo ibani. Pas comprendre Algérie comme ça ali chroniqueur politique culturel makambo nyonso. Asa artiste comédien. Mutamaboke. Yem. O gérant bâti ton ndene.
artiste et comédien. Titre nyonso yo lati wana ojaka ngo nini? Papa biso akufatika lupangu te, c'est normal. Omoni bano papa bango akufatika lupangu te, bano ba mwana molakisi. Tout à l'heure na auto solo on ndeko mona nzela parce que nga na mata na nga moto nga la laxi ndeko na bimoni mokengeli. Papa na nga na 1986 azaki directeur awa. Nga na tanga école primaire wana. Mais ta lelo mokengeli ne bongi mais papa na biso personnel mazana mabele afuta ma salaire mabe père na biso pe l'homme le plus honnête ayiba monga l'état te yanga somba lupangu te. O mais nezo ka yiba monga l'état te. Chef d'établissement na Zaïre balo ba Zaïre zakabi en offre ma moins de $500. Vraiment. Vous comprenez? On moni na osala émission mo. Droit ya père. Mais na ko pe ko déclarer, vous comprenez? Donc so bo moni na ba casquette belé journaliste nani mutama boke monteur papa na biso article papa na biso enseigner biso bongo place nyonso to mbongo ezo bima. Bomanzo to boza mwana mobile. Donc c'est un peu ça, donc on a géré quand on a ça mutu. Les gens ont simba ah na simbi awa. Pour nous souhaiter tambola bien. Parce que Congo est un centre de formation. Ah oui, ça fait c'est tout le monde. Donc ça va bien ça la gamme ça on gagne na lingika bureau. Baninga ba ozwa kanyaka boyo zo vandelika zo raisonner ka bureau. Donc mawato. Vraiment merci de la presse. Na lingi bande rebelle, j'espère que balingi ba yeba. Bato ba yeba déjà des de la presse, ancien bogar, boyo so bibenga kawana. Et là on est tika yo ya média. En tout cas, nga azaki fanatique ya vie na biso bato lokola. D'abord nanu ba Georges Mbanda ya Brazzaville personnel nazaki ba fanatique na bango et puis so yena RTNC j'étais parmi les jeunes na 1985 tango information toi on a deux télé information ba na msuba mona ngondi eza on attend radio télé Zaïre entre télé ce qui OZRT ba OZR nazaki parmi ba jeunes obando la information moni journal télévisé na ndo CPN on makasi papa na bando présenter et puis naza fanatique ya Kibambi Shinto. Oh. Congolais na biso mais na makila ya ba mindele na représenter journal. Vous comprenez? Donc nazaki fanatique na makasi mais nga on va embrasser monde ya média naza la journaliste mais nzambe nenga sala ba makambo na ye na bimeli na théâtre et kaka na théâtre ezongi so sous média théâtre ezongi singa sous na kenda ba formation. Je suis parmi les jeunes au maître Ali Moukendi à l'époque personnel na Tropicana TV ayaka ko soit génération ya ba jeune na chaîne ya Kibambi Shinto naza parmi bato na 2002 c'est au Banda TV kala mais oui na présenter cahier de charge nanga malheureusement émission on a na salaki na présentango ezaki ya ko bundisa makasi mais bientôt ozomona ngo to kozana ba bombolé ba tanya ba ozo to sala équipe mo to sala émission moko oyo à époque on ezaki na makanisi na wana te bon to te ka concept te so te ko te ka muntu ba mutu mo ba ozo na nem no biso ka nem to sala ngo oyi eloko to juger le lezani pole okoya mamuta maboke tout na ba technique artistique ayebi yango ayebi te ebele ozomona parce que biso émission nde to ya bongo ata to ya bi musicien les concept mo na salaka na chaîne mo boye to lebele makambo théâtre mais c'est là bengi muta théâtre na besoin to lebele makambo théâtre bakima na bango na tika la invité na tika mais nga na yebi ke invité la ngandi mako le kana non nga na yebi ke bat lokola soki na bengi mutu lokola papa na biso papa na nga Modero mon père aoboya koyate parce que azana na bengi mutu lokola Gesho Ingange Rock Bokabela na obenga bato belé et puis même na babino même yo ningo za na émission ko participer parce que oyebi ba technique vous comprenez il faut to enseigner bano ba ya lelo ki to sala théâtre moko ya kwanga na Thomson donc moni tozo concevoir idée wana na ba bob bolé bana batanya ba oso to kozana équipe moko Interpol de la presse ezo yamba invité azala musicien Interpol de la presse Interpol de la presse ezongi lisusu te wana ezaki muchodo wana ezaki mochodo wana ezaki pona ba deli wana ezaki pona ba deli to koli to komi pasi ba bana vous comprenez puis to yana ngo na média en ligne et puis na télé claire voilà merci merci de la presse to ko to siko na actualité zo obligé biso to mona ki bongo Pasteur Mike asala ki na onyo so le kamaki na onyo so le bamaki to mona ki Pasteur Mike asala ki droit de réponse moko o yemo asino yango trop c'est trop live moko asala ki na Instagram na yebi oza muto YouTube olanda oui analyse nous ça par rapport au live en tout cas moni na utaki koloba dernièrement awa Pasteur Mike il est pasteur mais quand même azape moi na papa na baona maman na c'est ça moni mamsu esalamaka
to condamner bato te pona ba te bele ba bi ye pasteur à répondre te bande ko na biso boye ba ke pasteur azape na makila na mai même Yesu Masia na makamona sote nekela kai ayokaka pe pasi ayokaka pe douleur ayokaka pe soni ya ko kitisa ba kitisa kai mec tellement que ezaki mission na ye akomisa ngoti na suka ngai na sepeli na réponse ya pasteur Mike Kalamba. Oui, j'appuie. Au sepeli non makasi un fait à lobby. Un fait un lobby. Mais normalement makamno sto ça na internet ceux qui abaneka ko lobate mabe parce qu'il faut loba apesa ça biso matière. Yo ka internet. Te apesi yo sepeli bo aussi matière. Apesi biso matière ngweza nini. To yeba vérité oyo mwasi ya lokuta azoya ko rencontrer na internet. Apesi biso matière parce que Peniel Ponaye, il fallait vendre à Bana. Peniel Ponaye, Bana Baza, Abota Bangona, Ange Gabriel. À ce moment-là, c'est comme si Mike a reconnu la valeur et Mike. C'est ça. C'est pour cela, le coup, le jugement, on peut juger qui n'a pas bandeli. Mike a poussé la paiement à Bana. Si jugement, on y a un moment, maman est irresponsable. Maman est irresponsable, maman m'a boyé, elle a trop internet, maman m'a trop délire. Voilà. Trop bakwangaye, trop de vidéos. Au monde. Mais tala maman oya zoboko la bana obinga na tali c'est pitié bana baolala na kiti nga na loba ngo polé moi na nga 18h na balabala makolongulu na condamner maman c'est ça ba maman belé moi na balabala makolongulu mais ye makolo likola kiti otala novelas bango na ba penyel mais ce ko ya yeza na Congo te na États-Unis bana baolala na kiti moko bafuka misie moko azolela pourquoi bafuka misie bongo ozomona ba photo na bimi wana on a coupé ma dofolo. On a coupé ma dofolo en plein 21e siècle. Est-ce que loko wana pe wana te wana za kusi te to créer to la disi mona ko couper ma dofolo. On ne pas brancher pasteur YouTube moi je ne pense pas que le pasteur Mike Kalamba a répondre pour na YouTube non. À répondre pour parce que trop c'est trop mensonge Jésus qui tanango ta ebele ne balba que vérité à un escalier donc e bande ko ya malembe donc Peniel atika makamwa zo sala wana omoni na utolo belo mo awa na ocha loboko na ngaba kata omoni Peniel babota Mike Kalamba combien de bana abotane bala mibale opposant Fayulu ya Peniel akobima un jour opposant Fayulu akobima un jour pas Peniel Polé kangada ta lelo akotuna ye vidéo o banda koloba na nani expliquer ce que moi na banda ko finga papa na bino on m'a posé place à Kobima à côté mais la Peniel à Kobundisa Peniel ba okeneti na jugement bana ba kola baba na poto mabeko kiko za nango mais est-ce qu'il faut traiter papa na bango bongo a opposant na zolo baba na bana ba mona moko hotelema c'est un jour mona hotelema mona moko hotelema toza bana poto ba kola mbango mona moko hotelema là le bane pourquoi osambisa papa na biso osambisa papa na biso na internet mais Peniel a lobby que pasteur Mike a violé na âge à 17 ans on est ça ya bala voilà yebisanga sikoyo mwasi mo boye na internet azoloba ke ba violaye yango famille na ye poussaki Mike Kalamba ya bala ye allez-y comprendre que il est mon pono elle est mon pono elle est Imika elle est Nganda Basoso elle est Bakayao tout ça mais c'est ça vraiment mais moi si on va honorer yo babali yo lotika identité nous à la bongo on lingo baby ça cahier de charge na on lingo baby ça CV na ba viola kayo yango ba preba yo bala yango ba yebala ngai siko yebisanga lobaka mibala ngo ya batonga ba lokoti na lisano bazwa kaye mobali loko anga boye na asha munene homme ya asha munene siko yebisanga yi na ko bala mwasi oyo azobeta lisone na TV ba viola kaye c'est archi faux tala lo nyama Kalamba toza na biso batu mabeza ngate lo nyama Kalamba betela ngo bien obi basi boni ba viola Mike Kalamba na vidéo ba mona ka Mike Kalamba il est beau il est très doux il est beau na boye ba envia kala biso Mike Kalamba pesa bango ata butu moko mais lelo yo yebisanga donc moi si mon bois baby si CV na ye ngana ya ko soigner les CV na ye na bala ye c'est pas normal au moins to abatu to koza na biso na mabe mais mabe ngo chaque fois so to yaka na ngana TV le quoi internet des parquet des tribunal
moi je trouve que nga na condamné avec beaucoup d'énergie ma mutu penye na salaka asalata elo mote sepeli sanga wana ezo engagé nga ezo engagé Mike azala yango na ngina baboy yango na bisa batu Mike azala mompono Mike azala imika Mike azala nganda basoso aza mobali mobali akotika la mobali yango olanga na loba lelo ba basi lelo baza très sensible bango balingi basi mibali babeta bango te bango balingi mibali ba mobali tricher libana na balingi yango te parce que bozo ndima mabala pona ni zoka ba makambo akala de makambo tokuta déjà mais tozo encourager ngo pété mais exacte yango nde lelo ekoma lokwa ke bino bolingi ba simba bino te bino bolingi ba sala bino boyete po boza basi ba omi benga yaki lelo eza bien te Pengel kaka moko na bengi mobali na ye homosexuel zambe na ngai nazoka tasoni kona kotanga yango abimaka na mibali na basi Jésus te bomoni ke pasteur Mike aza pasteur omoni problème eza nini Peniel aza na planète terre et puis ayebi aza nationalité nini congolaise ayebi ke na Congo bamindima baza ebele soki na beti tchuki oyo ekosimba omoni kongola kokaa ma ya misu te kongola kokaa kolela te Peniel lokola yelaka biso makambo boye ya somo na ebandeli yango bato ebele bakotia na mitema ne il faut tosoutenir ye ozo comprendre c'est Peniel aluka basa le team Peniel oh mais aza déjà maman youtubeuse aza déjà maman bo s'abonner c'est normal soki lelo olobake le pasteur Mike Kamba aza homosexuel alakisa biso preuve parce que ya la ba preuve alakisa biso ba preuve et puis koloba pourquoi na papa ya bana na yo papa ya elo nga pe sala nga pasi muto yo botelemane na cher boloba na ba parole mo ya bien marqué et puis na tuna nanu omoni Peniel il faut y bango ke papa ya bana oyo lelo azo finga za papa bana sentaka yete parce que ezala ba mibali misusu ba senta pe basi bazo honorer basi na bango pesa basi na bango valeur mais ça pe na ba misusu ba senta azo traiter moi sika nenga sentela ye wana mais Peniel ba bimisa liboso bato na tele vidéo mo lobi ndenge pasteur Moïse Mbi azo présenter bango na église nenga présentaka couple mais bon moment na surtout pourquoi cause na mutu na ote c'est oza sous mutu te vraiment ngai en tout cas ça nga pasi ya komona Peniel la bini bo chaque jour porte fongwami Mike Kamba ya zaboy chaque jour porte fongwami Mike Kamba ya zaboy donc comme le roi Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 donc na yebite to ke nango ti wapi mais bato baza bata mayele ba comprendre que Peniel aza démon o batindaka na vie ya Mike Kamba yango moni na yebisa ba pasteur bino pe ba pasteur bobala basi ya destiné na bino c'est ça ba pasteur botika ko envier lelo géri Kobetos chroniqueur nazowela mwasi na pasteur bokomi kolinga basi ya poto bokomi kolinga basi oyo bazaka na likolo ya talon ba famille mwasi ya pembe basi ya ba musicien bokomi basi ya ba pasteur voilà c'est ça basero bo balalaka na église bazobondela nzambe ya lola bazonyokama na bino pourquoi boobservaka bango te bazaka mabe te balaki toko te parce que wera sona mapata bazala tilelo soit disant ba satana fali pour banana keto bazala tilelo mais bino ba passer bozo papa wemba kuta tikela biso mama Amazon batikali ko kabwana kaka na kufa ya papa wemba mais bino basala nzambe bozo kabwana makasi pona nini bozo yeba basi ya vision na binoté c'est ça après le pasteur Mike Kamba to boy divorce lisusu ya ba pasteur to boy pasteur Joël François Bali coup de chapeau ya suka yango wana to boy divorce toko tana mo entre parenthèses ibale Francita to sepeli nango bon na sepeli na kolobake na sepeli nango c'est trop dire aza mutu oyo ekomelaki ye nga na yebi te mais nga na lobika kobala suka yango wana abali a divorcé on se marie pour la vie ba pasteur boteyaka biso fo bino mo pe bosalela yango c'est ça babalaka mpona kokabwana te soki mwasi aza demo kadi apemba bongola ye nde obongola bandimi c'est ça bandimi onyokoli kobeta bango maboko na mitu mais moi sinon ndako kobwakele milimo basala effort wana ndenge babomaka nzoto mpona biso baboma mpe nzoto mpona basi na bango oyo bazobala na lelo mabala bapaster ekomi scandale tu peux imaginer pasteur baescroquer Egypte na mwasi ya likango prophète mobo dernièrement basalisa ya anniversaire avant midi ya après midi nde ya titulaire qu'est-ce que otala babiloko ya bongo kongo ekomi mboka nini bapaster
basali na zambe voilà j'ai compétence tozo continuer ka elongo na yo tolandaki kaka na live moko wana elobisi bato mwa ebele tolandi ndeko na biso ya mwasi Zawadi alobi Pasteur Mike atika ko pousser ye na likambo mo boyo oye alingi asala te aya ko bimisa ba vrai sikoyo makambo ya solo lisusu oyo ke e sala ke e gangisa susu mokili te akosi yo ebi ezala combien de bana basi pole yo za muta terrain ebi ezala combien de bana basi batanga bakomba ba musicien batanga bakomba ba patron ba orchestre be baba mukona koloba naloba makambo to sala na etile lo baloba te Zawadi azana eloko la biso spécial soir lo bate parce que o asala biso ala biso elo nyo yo ba ki aloba bo soki Mike Kalamba ko pousser ngate na lakisa oko lakisa nini oko exploser risé combien alors s'attendait na Zawadi alors s'attendait ne bande ko la ike vidéo allez-y comprendre que Zawadi baza ba basi oyo ngai mu na lobaki yango te passer de nile simuto lobaki yango que Zawadi baza ba envoyer du diable ba yé po ba bebisa ministère nzambe pinga na lobelo mo mikolo oyo omoni bana basi nyonso wana passer de nile simuto lobi bongo aloba bongo na la passer de nile sango mbele mini mi bale alors ngana te ka ba pengel passer de nile kokaba non moi si bakabaka été moi si yo moko nde koyeba oyo nini oza moi si soki moi si bakabie c'est que moi si yo moko linga bakaba yo pole ngana oloba na Zawadi boye Zawadi d'abord zemi wana il faut prouver biso que ozaki na zemi il faut prouver biso pe que elongwe ndeni obi ke bokomo zo bato nieba imbécile oyo sali trouble mo boye allez au créer chez le romo Zawadi disait mais qu'on longwa te alba mais non ah mais alba bien na zona zemi ya Pasteur Mike na ko longola te mais na ko bota Pasteur Mike te na ko longola pete ponza ba yebi na zemi tala ba contribution personnelle so au moins que Zawadi alba makambo oyo ezomona na clarté OK batika biloko na Zawadi c'est toujours bino ba aux États-Unis peigner les États-Unis Zawadi États-Unis na ebite ba États-Unis ya malonga bazali au moins tant toloba boye ba lobo garçon na elongi mabe ali tutu alinga finga biso batoto vai na poto yazo souffrir na Kinshasa au moins lelo yo so tali poto elakisi biso makambo ebele makasi au moins lelo biso ba gérer to comme si bato ebele ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba mama live ba mama YouTube est-ce que bike poto la kisabiso nde mutakata mutema na vidéo poto oui poto la kisabiso moi si pena moba na kata mutema oui na mona so seli eloko ne sama na Congo ba nga baloba ni tala mboka nzala mboka mobo état des droits ezate mais bango baza na état des droits bango bafuta ka bana bango mwana zokola ba ofuta mais biso likemba alors lelo Valère a poto la kisabiso mobile azo filmer cuisine moi sina tikinda usalite poto la kisabiso mobile ndenge asepelisaka moi sina na mbetu te moi si bakabola chambre poto mais lelo solo bio loba tala garçon na zoloba tala garçon na bona boy bozonga bana poto ya limemia obiso to yebi soko ye na quartier ba komo peso ba komo gumba melelo na ba papa poto akala bozonga bana poto mona poto ye na veli na bino santé veli tout ça muta poto zo simba mai ba osimbele mouchoir papier mouchoir ba osimbela et suis ba osimbela mais le poto comme poto grâce à banti Valère ba na poto ba mal intentionné c'est ça to lo bité ke batu tout ba na bazama be bazana poto non mais lelo za batu ba aussi sa Valère ya poto lo kwa ba Zawadi ba peigner ba o mususu ba nani o mususu nani oh monsieur so garçon mo wa uto finga ba maman soki ba fille ya ba congolaise ma belle kwea soki tonton era voilà ozomona donc ba zonga na Valère na bango Zawadi soki yo zolo ba ki ko bimisa vidéo e ko sala scandale bimisa ngoto ko zo matière ngape Jerry Kalambai na koyawa mais je suis Kalambai je suis Moïse Mbie je suis pasteur Denis je suis Francis pasteur Francis je suis Ans Luzolo je suis Mutu Nyonso je suis Bob Molema ngana zakananga ngana soma je suis Saratola donc ngana zakananga Mutu Nyonso zalanga bishanza tenga mumoko te ça montre que na likaka na côté la bateau yo bazobundisa OK na lingana lo belo moko ai ekimaki ngai yo mwana mwasi ovandi olobi ke pasteur mo abima nanga yazali na mwasi tabima nanga lakama mabe omoni ba fille ya Congo depuis ba yebi ke ba passer ba kana tolo mo bien depuis ba yebi ke ba passer ba très doux ba na mbongo do ba c'est pas do ekomi ko omoni ba la luna ne ba yaka ne ba passer ba komi
donc moi si ça on découvrir pasteur na mbongo ndaka baka na etolo mona yepe ndenga zalaka la kama mabe mais bazo bosa ke ko bimana musa nzambe za malé eza péché ya ko samba na nzambe na ye omoni zawadi vi na ye mo mbatika libongo omoni zawadi na yebi te loba mibala on peut bon tozaka mibala on peut lelo ba ki Android ngai leti nga memba balela ku kapinga nyimba yoska na ko kene sute pona bala subu zawadi pona deuxième fois mais ça va di femme mariée nyo so sala mobile na ça alba bon nga na zo comprendre te mobile ne faza mobile moko nini h na ye fait comme mara na magiskin miniskin parce que nga géri na famille muneno na za nango famille mbaya moi si nga salelo ko bon moi ça ina te ba yo expliquer ndenge ba salier ne ba bakele vaseline puis il soit lobi premier tour ba bakeli nga vaseline ba salinga deuxième tour zeme longwe yango zeme yango ekota combien de mois et puis nga nazo tourna bokota ngana na ndaku ya famille ya Zawadi avu Zawadi azanga famille Zawadi abotama na nzete comment ba papa moni ba boti bo sécuriser bana soko ozomona ke mwana musisa ya nere katali na YouTube bo benda bo bibise na YouTube c'est ça mais Zawadi oboso comprendre que Zawadi osa biloko zo sala sonia famille na bango omoni ne toza to représenter ba famille na biso oui penye na zo représenter famille na ye Zawadi zo représenter famille na ye carrément après bo ba falo bo finga ye mo bo fingi famille poani famille bozaki wapi famille Zawadi boza wapi tia Zawadi asa ba bêtise na réseau boza wapi tant ba gérer kalambai ba hotel ah to telemi o bata pasi tala ye kuna maika pese mo na kutana tana maiki ta ebe ata numéro na ngate ngapela ebi numéro nete mosala nzambe a mosala nzambe c'est ça a ebi ndenga osamba na nzambe na ye et puis maika lambai il est célibataire poni bozo kusama sumu nyoso kuluso nyoso même nkolo nyoso ka pa maika lambai so Zawadi boni ngabo protéger bande ko na biso ba pasteur pasteur salini yango bazo memisa kuluso pasteur pas na posa za na mwasi likola mbetu yo soko mi pasteur nde bakati ongenga to bani bakati yo soki soif oyo kango lisute mampuye yo kango lisute to mi katola ça non oza mutu et puis pasteur peut-être nzambe na kaye na ya komaki mai kalamba ko kwesa mapa Zawadi pona talisa munene na ngame Zawadi otikali na malédiction vie na mobimba voilà tokomi tokato awa nde tokoka bwana ngana yo dernière question pour tokoka bwana ngana yo chéri Robertos tout le monde qui pasteur Moïse likolo ya cher kolobaki kabwana na muto azotinda yo o kabwana famille na yo ozolinga baby sa famille muto na baby sa famille na yo apparemment des pasteur vraiment traiter ba makamona ba na cher internet ité YouTube est comme parquet cher après live ya pasteur et après live ya pasteur Kalambai il pe na dimanche matière et côté à la CP bord matière Moni, moi je trouve ça avec tous les respects na respecter à pasteur Moïse Mbiye parce que je suis à éviter le Kouana et ça la mabe les autres ça la mabe makasi aibi ba bon moment ba lekana mai Kalambai et puis ko sona na bango pe lelo et si Kazali peut-être hôtel la vidéo est-ce que première fois ba sona na mai Kalambai jamais je ne pense pas bazaka na groupe ya musique moko ba yebi oyo ni ka ba na jeunesse est-ce que ba bimisa ka ngona YouTube ba bimisa ka ngona média pourquoi ka lelo ba ko bimisa parce que na moni pasteur Moïse Mbiye a insisté il y a de certaines choses il faut parler à quel moment le moment YouTube c'est on dirait pas ko la biso live mususu papa te to benge Poutine te ala kaka live mo mais yemo ka boma kango mais moi je trouve que pasteur Moïse Mbiye ozana makambo ebela ko salela bana nzambe ozana ba brebis ebele ba pate ebele ya ko bikisa bima na makambo wana ndeko na yo mai Kalambai akwea kine na maboko moni c'est pour cela yo zo boya no kobala okoka choc ya ba congolais po congolais pona choc mutalonga bangweza ka Moïse Mbiye bala akobala ti mukolo o nzamba kolakisa ye ozala raison mais ndeko na yo oyo lelo akwei telemisa ye kokoma na lingomba ya bato te ba obundisa ye te c'est ça donc lelo nga na kolo baka yango wana parce que nga lelo na lingaka ba passer na biso bazala malamu po biso ba brebi na bango ba mpate na bango to tambola pe na limemia ce qui komi ba komi na cher ba komo traiter makam na cher eza mabe makasi wana pe emo ke ndemo na YouTube voilà et aux dirait pasteur Atsiniki par rapport à pasteur Mike Alobaki olobi yozo attaquer na couple wana qui est bazali na bazaba te science okiti est-ce que yozo na nzambe question ne soit ba te belé
kotuna mosali na nzambe ke est-ce que yo za na mosali oza na nzambe lo eta musu ngom ke so te problème de ça nango moni problème de ça nango lelo eza problème ya coup sur coup mutu tu aza lelo so muninga lobby muninga peut faire répondre est-ce que passer mec a mepeta nga lobaki yo zo takire ba couple wana ke baza bata ça so kilt est-ce que tane combo ya pasteur Moïse Mbiye mutalobi bongo te ya lobi kaka na mutu kasi mutu alobi kaka na mutu kasi ya lobi kaka na mutu et bon si mutu osko passer Moïse Mbiye kasi ye mutu alobaki te moi je besoin de ngana ba parole te ya un couple attention na biso ba congolais baza couple ana nge baza bata science occulte bon couple j'ai un ami voilà ma propos pasteur j'ai un ami parce que il a regretté pasteur abenga ye j'ai un ami c'est-à-dire que ye pour les français wana j'ai un ami wana les amis so ngame na oloba boye pasteur Moïse Mbiye soki couple mo bakabela kayo baza batasia sokilti lakisa kibonzambe na yo na mabondeli ko lakisa kibonzambe na ote na o exposer couple wana yo moni basango baleka bato ebele c'est ça sango babomba ba secret makasi comment o exposer bato bongo moment oyo olobi ke bakabela kiyo moni na hypothèse place na kesi ko wana donc peut-être alongola eloko wana na media asambela nde pona couple wana ba bongo na batika science okindi. Mais moi je ne pense pas que couple oyo pasteur Moïse Mbiye alobi yango na couple wana pasteur Mike Kalambai. Je ne pense pas. Merci Tokomi Nasuka. Tokomi Nasuka émission vérité merci. Mais quand même na lobi vérité. Est-ce que na fingi moto? Est-ce que mandat d'amener koyao? Est-ce que convocation koyao? Est-ce que ngabu to soko meminga makala en tout cas tianga na pavillon 9. Pas bana basi. Je pense à mon intention les amis. Na kota na pavillon na ovana na pavillon mona bana basi ba mbana okokate ba kobetanga. Mais na limite que na fingi mutu ah ngana za komine du village. Moi je soutiens Moïse Mbiye ne moni na soutiens na ka. Siko le woni nezo to so wana côté na bino batamamboki. Et woni ne eleka entre Ansi Luzolo na Mike la Richesse. Ah non, moni pour na biso zali ndeko na biso eranda linga cha bango na contradiction. Ansi Luzolo a un problème ya Mike la Richesse. So Ansi Luzolo lo ba ke Mike la Richesse batonga na traiter na bango. Bazo traiter na bango te yazo traiter na bango allez-y comprendre que pour les so traiter na batu mo boye o traiter na batu mo boye te o moni na ba gérer boye bisa batu ne surtout ba commenter et ça la mabe parce que mboke baby ba ko utiliser pe ngai na ko salo mabe c'est comme muninga lo ba ki bongo c'est pas que ya ko exposer makamo boye dans tout ça na mona ngoka ke na boke na lo ba bien que tous ensemble voilà tous ensemble merci Jerry Robertos de CCD na nyonso to lobby awa ceux qui eza na bandero bazwi libako ya Olanda biso bako maintenir nini to bako kanga nini oyo eko te ya bango comme conseil yo ko pesa te eloko ngana oloba kaka eloko ngana oloba bandeko na biso ba congolais ba congolaises botika bindima ndima nous sommes très sensibles ya rondima makamobo ya banti valeur esquisée Zawadi asa ba théâtre na ye jusque là Zawadi et puis maboke on a c'est pas nous ça maboke théâtre de chez nous ça maboke na biso ça niveau international vie masasi te ya ko kitisa te maboke azo sala les apena pire ba théâtre ya pa na biso faut que congolaise na sala makamba bongo moi si moi boy basala non na mbeto expliquer on a TV ka congolaise donc Zawadi batu bolanda biso o bo soutenir Zawadi boza dans le mal. OK. On besoin soutenir Peniel, boza dans les mal. Parce que yo muto zotala ngai, mwana mwasi. Papa ya bana mo bobota na ye. A senta ote me abala yo. Oya ko sambuse na TV bo osala ngo. Bobota ne mwana te bana. Ndenge Peniel le osala. Mitala. Place boza so boza mi bale bo mitala. Bo osala ngo. Donc question hein, bomi tuna. Bomi tuna. Est-ce que bo osala ngo? C'est qu'il faut bozaka ba Peniel, pour bosala. Mike Kalambai, zana courage pasteur, okutana ine na mwasa mabe. Donc Satan ya vie na yo. Je pèse mes mots, c'est Peniel. Satan ya vie à Mike Kalambai. C'est mouton. Na préféré moni ni lobo, ndeme manga prison. Satan ya pasteur Mike Kalambai ya vie. Et ça Peniel. Parce que so Peniel a porté plainte. Ah OK. Donc eza Peniel o ya kia bundisa mosala o nyonso to Mike Kalambai a sacrifié vie na ye na bomwana nyonso. Azala o akoki ko zala batu bo traiter Peniel le londe muto a exposé vie à Mike Kalambai na mensonge.
na internet. Vraiment, merci Gérard Kobertos Tomi Nasuka, dédicace na Baibalandio. En tout cas, téléphone. Dédicace na batu balandinga bato no surtout bolingaka Gérard Kobertos mobile litutu. DCC de la presse. Merci beaucoup na maman Hélène Mvuzi Ndeko ya maman l'a dit mère double na Lyon. Merci beaucoup na bino. Merci beaucoup na Nancy Zingu penalty valable. Leki nanga ya bolingo na papa bambote na bino et puis merci beaucoup na Sœur Nabiso Blandine Basele Maison Boucle Création awa na Isangila maman Blandine Basele donc auto soana tout à l'heure ya momoni na isa OK asa lokola ceux qui nous ont précédé mtalinga bota Yesu donc moi si a douceur a solara kimia Blandine Basele so soana ko katela maman pasteur mazani maman pasteur te azali ka mosambeli donc ya batu ya ba Hervé Basele Junior Basele sans oublier Maître Kazi papa na biso pe mokonzi na biso papa Didi Kelokelo bambote na ebele Adricha motomètre beba zibeba Tanya Baoso et puis Bob Molema le suprême toujours Interpol de la presse on va faire le mieux oyo bato ba CPA na biso puis kalamingi te magazine Lobabo Solo magazine Lobabo Solo c'est vérité to na comprend que tu as besoin de Congo magazine Alingala Lobabo Solo où est écrit par Gérard Kobertos. Ils ont déjà, ils ont bandé déjà. Tout ça, ils ont mingi pour l'être au félicitations à l'idée, à la concept. Merci. Numéro de téléphone, numéro de téléphone, so lingo benga te na banga ni nga ninga bato ba finga nga. So bato ba finga nga na comprendre que vérité on est okoma. Ba supporter vérité. Yo mto lingo finga nga plus 243 90 19 266 86. Merci. Et sauf que ça na WhatsApp te. Si tu as crédit à poto benganga aux autant finga ngebele. So bo mo na loba mabe bo supporter nga. Balimbi sote. Te. So ba so la biso la sengi bolimbi c'est na melaka gagner zodo d'autant na yaki. Donc il faut pas supporter nga. C'est bon na lobby boye. C'est na bandela ba on a lobby boye. Menyel asa satano yaki na via mai kalamba. Zawadi bon pono imikanga na basoso. Ayaki ko luka. Les propos sauvages. Les propos sont engagés que moi. Merci. Et puis ayaki pour na nini amati sa chaîne na ye ba clip na ye et talamaka. Et puis les ki nanga ya bolingo Vanessa Moussaou peselanga mbote na tonton na biso na Bugarwana. Donc c'est ça. Merci des de la presse. Merci na ingénieur bon de livre Bonsé qui a les bongo aussi ma caméra. Merci na bande royo so bazaki libaru ya Rolanda. Émission vérité sur Sarato la TV chaîne d'actualité. Merci Bozala toujours branché Bozala toujours côté na Sarato la TV pour na ko toujours ba news Bozala te ko s'abonner, Bozala te ko partager. Moi tu peux ko za la égoïste kaba vidéo pa moninga tindela moninga lien ezala vraiment kitoko. Merci na ba yanga ba balinga ngai mettre avec un debo esprit libre autotomba avocat de Baraba c'est mon vieux mutalobi arola tato je sais qui olukinga ba problème. Merci pe na héritier Wata, merci na Elvis Sugar Bonandeke, merci pe na Doukouré honoré, merci na Pabel, merci na Diogo Manassé depuis Matadi, Jonathan qui vous na 10 amis Bali. Meneur déjà ya bagarre surtout pourquoi pas na maman Sylvie Bayena motema ya papa Guy Bayena le conservateur de la SAP italien merci na yo merci na bino nyonso bande ko bolanda ki biso tata po FAPKato bambote na yo bambote na bayo nyonso bolinga ka problème kendi ngai na bino to monani bongo mbala simana invité monsieur Bay. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.